لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les alliés Abino Mouana, frère Ndekole, qui est prédicateur de la nation, Mustafa Toutou bin Suleiman. À chaque fois, nazakana maya misu komona soni oyo communauté zaiko sana mboka oyo communauté musulmane lelo nazako bisa bino vérité moko boza censé bino ba shuyur tango bokendaki et pas ya vice ministre kosangisa bino ha bo sangisa ba musulman azwaki malobe utaki likolo na présidence bebisi sangisa ba imam na yo bayokana po des autres bazota kunese malamu te boyebi ba vérité obolobanaki ba shuyur soki bozo wela kama kamona bino ya ko botulaka basi soki bozo ko wela makamona bino ya conflit ya biki ya soki ya 10 millions soki ya 10 millions pona banki soki banki neno bino mo boyebi natanga ba komona bino bobanga nzambe wallahi tala nzambe azobana katal Qur'an yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'unahum bino ko ndebo ze bato boyebi version malamu na ba sababu nuzul bo bino boyebi yango na ba sababu nuzul bozo kanisa bozo kosa nzambe na bandimi po bozo kosa les nifak mais ti wapi bozo lingande okufi si makombo nawe ebungi to bozo lokola ekomi lokola maison mère na BCBG to ekomi lokola IDPS na PPRD to nini to bolingi biso nyonso to telemande to yatina bandako to na siège yango ezai nini na ebite soki yango neza souci na bino biso tout tobima to simba bino na banzambala mais pourquoi bozo komi kitisa tina niveau yo vraiment Olobana cher Youssouf Dibondo, ya zaina raison. Olobana Ali Mweni, ya zaina raison. Olobana Abdallah Mangala, ya zaina raison. Finalement, bozo lukela ba musulman nini na buku na bango esantu oyo vraiment bino. Bozo na posa ba musulman ba koma ko manke bino. Nebite tala mo makam bozo sala. Ali Mweni. Moni kombo Mweni. C'est risque. Eza na réputation ya mabe. Na communauté musulmane ya mboka oyo Youssouf Dibondo moni kombo Dibondo ozo risquer kombo wana ezala kombo yo zala kate sokenda ozana baruzakh na kata lilita bayoki kombo nani mwana na Abubakar Dibondo bango papa na bango basalaki désordre na communauté oyo Mangala toyebite to kaka kombo ya Mangala ndireza ke kombo na yo te toni toyokaka tozana nazana précision te et ça risque moi non boti azotambo na kombo Mangala et comme problème pardon armée en Zambie Zamba sana armement boko ko bundela ngote tala place fit na eza soko tie mutu makasi lokuta